Bonsoir, bonsoir, c'est Mère Fashion de Nantes. Bonsoir, bonsoir. Lelo naza na sujet vraiment ya makasi pona kaka par rapport ya mwana na biso Karine Mokonzi. Biso za ba fan ya Karine, ba mama ya fan ya Karine, eza biso. Tokolemba ye te, balobi nzoku alembaka maseke na ye te. Nzoku alembaka maseke na ye te, quel que soit. Même soko boti mwana no handicapé. O mwana no azotanga basoyi. Mama wa boti mwana ne handicapé, amonaka mwana ne handicapé te. Mama o ya boti mwana na ye aza kizengi, amonaka mwana ne kizengi te. Ka bato baza na libanda nde baomona mwana wana aza kizengi. Donc sujet na nga eza boye lelo. Bandeko bozela olimbisa. Bozela. Pardonnez-nga. Nazo Samuel lokomoko awa. Donc voilà. Olimbisa. Nasala naloba bien. Sujet ya lelo eza boye. Nazo matana mbito naza kolemba na uti kosala ba course. Awa toza na vacances. Donc sujet nanga eza boye ba mama batata bandeko banoko bakulutu baleki bana bakoko boyoka lelo boye tozoloba boye lelo. Sujet lelo eza boye. Oh Karine zemi sujet lelo eza ya zemi ya Karine. Nazo éclairci bino lelo. Bao bakoyoka boyoki, bao bakoyoka pete bayoka te, bao pe bakofinga bafinga, bao pe bakofinga te bofinga te. E nga pe nazo sala video pona kofinga mutu te. Nazo éclairci ka bato. Nazo éclairci ka bato bafinga ka Karine tous les jours. Bon, lelo sija lelo to bandi boye. Nazo loba par rapport ba mituna na bino o bino bo tunaka Karine Mokonzi. Boye ba Karine Mokonzi azali mwasi. Karine Mokonzi aza mobali te. Karine Mokonzi aza na nzoto nyonso nzamba sala ye. Mobimba. Mwasi kitoko. Aza na eloko a defo na nzoto na ye te. Elongi kitoko, minu kitoko. Aza na mabele oyo te ya kotia ya ba plastique te mais ya ye ya naturel. Aza na ba mole ba fesse tout en fait mobimba ya Karine Mokonzi ezali vraiment naturel. Bon na banda koloba lisolo oyo nga na yeli yango. Na yeli pona bato oyo balobaka tout soki Karine abandi kaka direct. Bo bandi ko poser ba question ya buzoba. Ba question ya buzoba ezali. Ba question pe ya o balobaka ya bien ezali, ya malamu ezali. Après bozotuna Karine asalaka so direct et Karine asalaka so direct et Karine metanga asalaka direct mama bandeko bo profiter botunaka o eze mituna o ya o esengelami batu botunaka ye e ate mituna ya bana mike bana meme ya ba 5 ba 6 ba koko tunaka ba question wana botunaka Karine te biso tozali sima ya Karine biso toza sima Karine biso za ba fana Karine toboyi te tondimi biso ba mama mibimba tondimi toza ba mama mibimba tondimi toza na ba koko tondimi na ba koko na biso na ba kokolo na biso bazali sima ya Karine. Donc nazoloba par rapport à zemi ya Karine. Bolobi tout le temps soki azana direct boni zemi na yo boni zemi yango ebimaka te boni zemi emonanaka te boni zemi yango ekenda wapi ba mama batata bandeko ba congolais bandeko nanga ba congolais vraiment wana ezoloba makambo ebele na kati na bino o etangami mwasi bino bozwa zemi te
soki oyebi yo oza mwasi ozwa zemi eke nzambe apermeta yo zemi na yo de 1 mois ti 9 mois oboti olobi na nzambe alleluya amen parce que boyebaka ntango mwasi azwaka zemi akutanaka mpe na makambo nango botunaka tuta Karine zemi wana ekobotama mokoni okosaka kaka bazemi mama bino bokotaki na kati ya libumu na ye mpo boyebaki akosaka bazemi bokotaki na nzoto na ye mpo boyebaka akosaka zemi parce que bino bokomi nzambe mpo boloba na ye akosaki zemi bamama bandeko bantata mwasi baleki u bana u bakulutu u bakoko botika otika bokomaka na musika te ya profoi ya vi ya mutu parce que Karine mpe aza mutu akoki mpe koraconte azwi zemi ya vrai mais nani asala fausse couche na vie na ye te olobaka moto azwa zemi te ou aperda mwana te ou asala fausse couche te wana nandimi ye mais soki yo oza mwasi ozwa zemi osala oyebi fausse couche ke ozalaki na zemi operde zemi botika mpe kolobako donc Karine na vie na ye ndenge eza boye malgré asalaka balive na ye asalaka badirect na ye asexposaka vie na ye na libanda na caméra na média na internet donc makambo tu botuna peye etikali ka question moko botunaka ye tu mais botikalaka question moko botunaka ye te et botuna ye pe Karine combien de fois basalaki yo na mbeto botuna peye parce que bozangi eloko te nini boko otuna Karine botunaka ye tu sauf ka wana ngasi ko na éclairci bino botuna ye Karine olali na mobali na combien de fois lelo na butu c'est ça eloko bozozanga ka yango wana parce que mutu akokozwa zemi akoko perdre zemi wana akokozwa zemi akoko la fausse couche a perdre mwana wana mais il faut pesa bino ba détail tout ça bandeko ya biso ba congolais pona ni toza ndenge wana vraiment pona ni toza ndenge wana pona ni toza ndenge wana pona ni toza na motema makasi boye na muninga nini esalaka biso boye po tokóma na motema makasi boye nini ekomaka na biso po tokóma na esprit ya ndenge wana yo oloba na mutu omona ye te okroisa ye te oloba nalingaka mwana wana te aza impoli est-ce que yo mutu ozoloba mwana olingaka mwana wana te aza impoli est-ce que asa reponda yo est-ce que bosi bosolola ngai mutu na oloba na bino awa ngaso nalingaka mutu te ça veut dire que na vivre mutu wana mais mutu na vivre ye te na mona ye te na tala ye te na tokutana te kulwa na ye na kulwa na nga tosala ata échange te nakoki koloba na ye te ke nalingaka ye te mais biso ba congolais kaka soko oyoki mutu alobika nalingaka mutu wana te yo po okoti kaka nalingaka mutu mais avoloba il faut vivre d'abord mutu wana oyeba ndenge otala bizaleli na ndo oloba ya sola za mutu mabe mais boyebi Karine te Karine c'est une fille douce Karine aza douce ya kosakana te Karine wana bomonaka ye na télévision ça c'est Karine du professionnel asalaka na musala na ye mais Karine oya vrai Karine soki bo vivre na ye bomoni ye face à face alobaka ka malembe Karine c'est une fille qui crie pas mais bino bo jujaka ye na tango na tango oyo asalaka musala na ye c'est ça que bozosala erreur bosalaka erreur makasi mais makambo bosalaka nzambe apesaka bino punition makasi mais sans le savoir que nzambe azopinir bino na kombo ya mutu bomona ye te bosolola te bomela te bolia te mais bozozwaka lisumu ya pamba donc sujet na ngai eza boye bazwaka zemi basalaka fausse couche bazwaka zemi peut-être mwana azali na problème zemi wana ezalaki na complication mais asengi
o bazemi wana ezala te. C'est ça le problème. Mais beaucoup maka jusque là te. Beaucoup maka ti na profond ya vie ya mutu te. Botiaka vie ya Karine pointe parce que boza ba nzambe te. Bozali nzambe te. Bozali mama Karine te. Bozali papa Karine te. Bozali ba yaya Karine te. Bozali ba famille Karine te. Donc, na pesika conseil. Donc, lisolo alelo ezalaki yango wana. Prochaine vidéo, toko sala susu vidéo mususu, étape mususu. Na opesa bino sous sujet mususu. Bonne soirée. Bao bako yoka, bayoki. Bao bako ndima, bandimi. Na pesi bino, ba bonne soirée. Nzamba touche mitema na bino. Tokoka ko avancer na makambo mususu. Totika mafinga tout le temps. Totika ko juger par le mal. Totika. Faut pas ko juger mutu oboye oyebiyete. Juger mutu soki boliaki sani moko, bo vivre sani moko, bo vivre ndako moko, bo vivre na nzela ou bo sala ka nzela musala. Voilà si je n'anga lelo. Bon, bonne soirée, c'est Mère Fashion de Nantes. Bo s'abonner. Masolo e banda ko yaka malembe. E banda ko yaka makambo po e banda ko yaka malembe. To bando tiaka biloko mususu malembe. Bo s'abonner. Bo s'abonner, c'est gratuit. Allez, au revoir, à bientôt.